Bandeko na nga ya mawana ya pasi namoni mwana mwasi moko wana azolela alobi j'ai mal, laisse-moi partir. Et ça lui passe. J'ai mal, laisse-moi partir. J'ai mal, laisse-moi partir. Mutango kutu baza ko pesa message ba ko yebisa yeke atika ya za ko yoka pasa azakuna te sopa melaki samba olongai. Donc moi la mwasa ko samba longa kasi batala yo te. Longa batala yo. Ya za ko kipete ya kufeli bilengi. Azo continuer, j'ai mal, laisse-moi partir. Etali ete. Moi ça zo kapasi. Aole la batika de certainement aoume la kiwana. Certainement. Mboka esi ekufa eloko kobomeza lisusu te maloba ya mokonzi. Bandeko o slogan na biso ya sika. À chaque fois que tu olobela likambo moko oyo kozala ya pasi pe ya mawa concernant mboka Congo. Les amis, ba video ezo continue kobima, la saga continue. Ya mitakala ya bana ya ba élève ya UPC. Et ba détail to pe ba explication misusu ebimi eye parce qu'à chaque fois quand on a bisa bino les kamosoki et salemi surtout sur les kamosi faut luka koyeba le pourquoi to pe ko tuna le pourquoi. Les amis et sali pasi et sali mawa makambo ya motindo boye bandeko na ngai na mboka na biso. Quand on a épisé bino l'autre fois, ma bise à la ranango. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible. Ecclésiaste 1. O ezalaki yangonde ezongaka. O ezali yangonde koya. O koya yangonde ezalelo. Mais forme to façon ma bango ezo kendele. To ezo sale milande eza ko bangise pe eza ko sala pasi. Mes frères et sœurs, to bongo la mitema to milengele parce que kozonga na mwana na moto ekomi pene bilembo atango asuke ezokokisama. Diable azo bakisa ba stratégie, azo multiplier ba stratégie pe ba effort na objectif moko ya komema toute une multitude en enfer. Les amis, pas si ebandi lelo te, pas si ebandi lelo te. Bana oyo quelques-unes ba s'exprimer pona koloba ke faute eza ya bango te, eza souffrance. En fait, bref, babiloko tozomona, banidité tozomona, eza réseau ya prostitution. Donc ba élève, bana classe, ba jeune fille, bana mike bazo kota na ba réseau oyo to pe na réseau oyo ya okende kosalaka ba abomination mambo soni makambu ya mabe et balobi eza pasi. Pourquoi vous nous condamnez? Bino boliaka bien, bino bolataka bien, bino bomelaka bien, biso to wana batute ba parents baza ba pauvre. Bandeko, est-ce que souffrance est une excuse pour moi se livrer na immoralité ou encore na mabe? Non. Est-ce que pas c'est le bandit lelo? Non. Bana o est-ce que bangondi ba bandi pasi na mokilio? Non. Eko yoka komona pe kotala bango. Ezate souffrance ango bango bazana ango. Eza soki extrême. Moi, lipa et mon anaranangope. En fait, c'est que moi j'ai compris personnellement. Bandeko kindumba elelo. Babilo obano bazo sala. Komona bango. Komona ba video wana. Komona makambo ba ko sala.
tawebi moto asala eloko malgré ye yebanaka moto asala eloko malgré ye yebanaka me bakindumba oyo ya motindo oyo on dirait eza nango souffrance te to mpe souffrance kaka te en fait ekomi nango on dirait passion ouais bazosala yango mpona passion bana passion ya kindumba bana passion ya kindumba bandeko nanga ba image mosusu na monaki lobi oyo nazalaki nango te avant mais attendez navandi na non c'est pas possible namoni mwana mwasi moko aza komi bolimbisa ngai aza komi tsukuta eloko moko na mituni me yango banzoto yango ezalaka ndenge moko te bolimbisa ngai vraiment bolimbisa ngai ka nde nayebisaka bino boyebi mère des fois j'aime dire les choses telles qu'elles sont pe bato baréaliser combien eza grave na mituni me yango banzoto yango ekeseni parce que nga eloko oyo nga na kozoka te eza na forme soki ya stylo soki nini nayebi te c'est compliqué au fait ezomona déjà ke eza elo mo ekuba donc aza komikotisa aza komisimba aza komi na milobeli me oyo makambo moko mosusu azwi tolo na ye d'autant na oloba tolo vous comprenez mabele amisopeli yango soyi ntango azoloba bino soyi bandeko soyi salive soyi eza sali soyi eza sali te bandeko ata eza ya yo moko mais come on salive amipoti soyi na mabele aza kopetika yango na nzoto c'est compliqué en fait et azoke kosexhibe liboso ya caméra komisimba abaluka boye mabe azongisa boye mabe me na mituni me qu'est-ce qui se passe mosusu azwi tala liboke ya soyi bandeko amibambi na se na ye e aza so ata vaseline te neti zawadi so ata vaseline soyi en fait c'est compliqué bana moko très sale donc je sais pas qu'est-ce qui se passe eza mawa pe pasi bana moko bajeune fille moko kitoko bana mike bilenge oyo baza na avenir plein avenir Congolais aza peuple moko pas comme les autres bandeko toyebi na mboka na biso toyebi nzambe tosambela mingi c'est vrai ata soki mitema ngo ebongwani mpenza nanu malamu te me bandeko bondimela ngai nzambe azalaka nzambe mawa nzambe ayokaka losambo nga na si na expérience moke nga na nango na vie na nga na foi chrétienne na vie chrétienne les amis kaka ndenge na bible yesu exausta losambo ya bademon bandeko nzambe ayokaka mpe bapriere bato mabe bondimela nga na bandenge moko boye c'est vrai sainteté eza exigé intégrité etamboleli malamu devant Dieu na miso ya nzambe liboso ya nzambe nzambe azala nango bosenga pourquoi parce que lui-même il est saint et azalaka mpe na posa bato baopusana penene bazala peto bandeko bondimela ngai moi j'ai vu des gens ok etamboleli ya bien te eza moto ya mosika te me boyebi ye me bapromese oyo nzambe aosala ye aopesa na nzela na bino na nzela na bato mosusu bino mo ezolekela bino de tout ce que Dieu veut eza juste que moto abongisa non seulement ça nga na mona bato kotémoigner ke nazala na problème moko boye me na mabondeli oyo tokotaki bota nzambe ayanoli ngai vous connaissez très bien la personne aza na vie mabe bandeko mamu nazoloba na bino ya lisolo te nalobi te nazotinda bato te nazoyebisa bino te ke bochange te bosala bavi na bino to botambola na ndenge malamu te mpo bosambelaka non etardaka exaucement non seulement ça eza na badesavantage ebele kozanga kobanga nzambe c'est vrai peut-être nzambe akoyokana yo na likambo moko boye mais bondimela ngai ntango oza en accord avec la parole de Dieu ata so pasi eleki ata soki likambo ngo ewumeli
Ata soki. Mais le fait que tu crains Dieu, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te distinguer. Nazolo banabino, moi personnellement, je vis. Toi, na biso nyonso bato. To kelelaka na biso pe na bandenge moko boye. To lelaka na biso, to zangaka na biso. To kutana pe na ba problème comme tout être humain, c'est normal parce que la souffrance, ça fait partie de la formation de Dieu. Mais on a compris que la crainte de Dieu est le kinyonso. Quand tu crains Dieu, hein, nzamba o distinguer yo. Bandeko, j'ai vu des gens oh abanga nzambe malamu te, abanga nzambe te. Mais le fait que azo sambela, nzamba osali ba grâce mo boy. Noka témoignage ndeko mwasi moko. Ndeko mwasi wa bando bimala mobala bato. Mais akenda pe église, kama amba on est tozoloba souffrance, vie azo kokate, abimala mobala bato. Yobika soso bimala mobala bato. Bambongo o tamusufo atika na ndako ne aza kopesa yo. Esali ke mwasi ya mobali wana azaka na misala mabe. Akenda ngo plus loin, sopa kotanga, sopa salaki nini, sopa kana kindoki na ye. Elle en voulait à la vie de la fille. En fait, alingaki aboma mwana mwasi oyo. Alinga aboma mwana mwasi oyo. Mais abando kokate. Les amis, ao kokate. Pourquoi? Parce que la fille a sambelaka. Mais bien que vie na ye amabe. Bande konangaye. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Oyebi so opesi nzambe place mo bona vie na yo. So otikeli nzambe mwa espace. Espace na lingi otikela nzambe mwa te, otikeli espace. Mais so otikeli nzambe mwa espace. Anzambe. Aosalo bolamu. Pourquoi j'ai dit ça? Nazo kamo bana obazozwa excuse. Et puis na likambu nini, na makambu nini. Ezate lo mususu te bandeko. Prostitution. Kindumbe yana ba ezana ba conséquences néfastes, ezana ba retomber na ba niveau mo bozana ngo idete. Mibalo bazozwa bino ebele bazone ko utiliser ba étoile, bazone ko salela bino. Ba chance na bino, ba étoile na bino, surtout que ba bilenge bana miki ba sikitoko. En plus bokenda ba université, donc ça sous-entend que vous êtes intelligent. Intelligente. Et puis bana on bazolo ba bien que mususu alobi ke pona futa minerva les ala passi. Talaka université. Donc son a sali boité et eza passi. Pona compléter fona sango boy. Donc ça sous-entend que maye les ali, mais attendez. Comment yo ko kenro limiter vie na yo na ko kenro kitisaka ka leçon. Yama wana ya pasi bandeko nanga, yama wana ya pasi. Namoni mwana mwasi moko wana azolela. Alobi j'ai mal, laisse-moi partir. Et ça lui passe. J'ai mal, laisse-moi partir. J'ai mal, laisse-moi partir. Moutango kutu bazako pesa message bako yebisa ke atika. Yaza ko yoka pasa azakunate. Azakunate sopa melaki samba olongai. Donc moi sa ko samba longa kasi batala yo te. Longa batala yo. Yaza ko kipete, ya kufeli bilengi. Azo continuer, j'ai mal, laisse-moi partir. Etaliete. Moi, c'est zo kapasi. Aole la batika. Certainement, aume la kiwana. Certainement, aume la kiwana. Je sais pas, parce que mi bali boni. Ka o moko wana obaneko lelela. Attention, yezai certainement, azu etant. Le loba jeune a Congo, ba koma bimela mela. Amela samba olonga mabe. Alia kita mata mabe. Alia soki amela mogomboro mabe. Bilbilo en misusu to ka ngana ba kombo to yebite ba melaka, ba bakaka, ba tungulaka, ba pakolaka, misusu to ki ba pakolaka ngo ya kopakola. Eza ma forme poudre, o cheka mwa mai to soyi, ozu yango o masse yango na nzota ki mobali, et puis après au lingi sachet, s'il vous plaît. Au lingi sachet. Chaleur à sachet, wana. Ezako matisa bateau vibratoire. Et tant que tirer ma sasi, en tout cas, banda lelo ti lobby.
biloko ba jeune ba koma osala na Congo yangwana. Et cette fille est en train de pleurer en disant que j'ai mal, laisse-moi partir. Nana koyoka e. Muto ameli samba olonga te, hein? Bozo samba ti. Wa gagné, wa oza makasi ne muto olonga. Bandeko esali pasi. Tozo kende wapi? Mboke si ekufelo ko bomeza lisusu te bandeko na ngai. Niveau mamozo kendele que le Seigneur me vienne en aide parce que maye les aussi la maye malobezo si la makasi les aussi la tozo soute to banini. Mais le mapé au sa conseil était. Les amis, comme vous le savez, Bisso chaîne c'est plus pour conseiller pour na hôtel sabato vie. Bande konangai, tu son de ma voix. Souffrance pas c'est bomate. Nzamba zali. E banzelo to le kaka ezala na opona bola mona biso et contribuaka na bandenge moko boy. Na bonheur na biso. Oui, je sais de quoi je parle. Peut-être ça maté yate y a souffrance c'était, y a souffrologie te. On a expliquer muto comment est-ce que nzamba forger biso dans la souffrance, mais ce qui est vrai. Souffrance doit permettre nzamba pesa muto caractère. Apesa muto lolenge. Yana bato belé basomba bandako à cause ya ba maltraitance ya ba bayer. Boye bien non? Tellement bayer a malmena bango et révolté alobi lokuta ngana osomba ndako e asobi yango. Sonza malekisa ke na nzela na temni mo kantsat na somba ndako na somba ngote. C'est ça. Nzamba lekisa biso de fona banzela moko boye ka pona bonheur na biso moko. Alinga peso ta mususu caractère moko. Alinga peso ta mususu forme lolenge moko par rapport ya eloko abongisi pona olobi. Mais attends, ezate yo tango za na pasi ne il faut que noko livrer vie na yo. Mais est-ce que bano bazoye baki réseau bango baza ko pesa wana na ebité. Mais combien bazo kufa? Et puis bako sala sans préservatif, sans se protéger. Ba maladie komi ba infection koma ndenge na ndenge zaka sida te. Il y a des infections qui peuvent tuer na espace ya ba jour to ya ba mois so ba détecter ngote puis ba soigner ngote. Ah oui hein. Misusu neti ba chlamydia ndenge zana moi so zu yango oyebaki to sali attention te ba ko découvrir yango après semaine ou plus ou moins 5 mois mais robot a sauté et baby signonso ils sont très dangereux. Ils ont une infection au gène surtout et belle bazanango. Vous vous livrez à l'immoralité parce que pas ces alliés na kombo a passé m'attendez na éviter parce que bandi lelo est-ce que c'est excuse. Donnez vos vies à Jésus. Nzamba salaka nzamba kosaka te nzamba pambolaka nzamba tombolaka nzamba pesaka ba témoignage eza ba millions ba milliards ya bato bazana na pasi nzamba pambola. Malheureusement batango petango bazora babosana na bango nzambango. La plupart bayembi na biso bayemba nzembo na bango bayemba bomu boyoka yango te ezalaka ko nazaki na bakaleso olata te na ndoza bakaleso toboka so na vani mupepezo le kanase et pas la biso de no liaka te na notamment makolongulu. Au fait c'est la souffrance ami pesi aluki nzambe nzambe na mawana e apambola tombolo maoka plus tard tikine nzambango akomine muta ba chéri akomine muta makambo kilikili bref juste pona olakisa mutu ke nzamba salaka. Oui nzambe asalaka pasi eza raison te okina kokota ba makambo moko bo oyebi ke zo konori nzambe te non seulement ça ezo tcha vie na risque ezaka kindumba te tu au son de ma voix vie to circonstance et ça là qu'on se retrouver na ba makambo moko boya bien te tu es conscient oyebi ndeko na ngai bien mal acquis et profitera te bible ezoloba ozozwa mbongo oui mais le fait que ça bien moko eza mal acquis au profiter nango te. Vous croyez ces enfants malgré ba réseau bazo pesa ba profiter na bundu mbongo bango bazo sala to na bambongo ngo ba profiter nango te au contraire et on même na bango malheur pe bebisela bango vie na bango tozo condamner bango te mais tozo teya eza option te. C'est pas ça la solution. Tu es au son de ma voix. Peut-être c'est aussi ta vie. Change, donne ta vie à Jésus. Nzamba capable de changer vie na yo.
babasi kitoko bakotuzwa mabala ata mabala ekoma pasi me bato babala, n'est-ce pas? Et les gens continuent à se marier bien que mabala ekomi pasi. Mais nzambe akopambola na nzela libala apesi mobali mwa malamu, apesi mobali mwa na mbongo, apesi mobali mwa kosunga kosupporter ozwa soin na yo. Bref, kande na yebisa bino bakindumbango ya lelo on dirait eza nango passion komona bana wana na bamambo bakosala au fait bakosepela na bango na vie yango bakosepela na bango na bilengi, bakosepela na bango quoi na jouissance, na sentiment ya sexe, et puis voilà quoi. Mais eza mawa, c'est vraiment triste et regrettable soni makasi na bafamille komona bilongi ya bana bino na bamakambo ya boye mwana mobali kutu soni kanga nango ye te. Mais mwana mwasi bayebi yo ndumba mitaka etambola na baneti lobi oza na besoin libala yo kanti bato bamoni famille nini yango kolinga mwana bango ya azwa yo amemo na famille te atanga na kolinga te na kolinga te eleki nanga to mwana nga te esimba te siko botala par exemple botala ba risque bandeko eza pasi pe ma j'ai pas beaucoup à dire. C'est ça en fait mboke si ekufela okobomeza susu te divagation mitakala na baneti ba étudiante soki soi-disant bana mike ba élève et consort au nom ya souffrance bokolobaki no mboka le pays va mal bon so le pays va mal boy eza na bato kombe basala bakola baliaka te bakolia lelo ta mosu après 2-3 jours mais lelo na bandenge moko boye nayebi ndeko moko aya poto abi mais biso nde tokolela so na bando explike obi mama ya miso mais moto ase retrouve na poto na machine nzambe bandeko nalobaki na kozanga te koflashe la fille oto publiaki akufaki boyebi réseaux sociaux ape ya mona buzoba nango. Cette sœur ou encore cette fille n'est pas morte. Comme on est pe Naomi te comme on eza Edith Ntambwa ba renvoyer qui une école bokoki komona papier image topé lettre ya renvoi yango wana balongola ki na école et pétition moko apparemment eza en ligne pour na faveur na yeba meka ozongi c'est to rétablir na ba droit na. Mais basali mabete azambuma mabe ya robebisa bala misusu. Bon bien que c'est vrai azaka mutu bako exclure na société te. Mais moi pour moi so peut-être au Canada na école misusu aux amalamu bon je sais pas trop mais la fille a été renvoyée de l'école et bazolinga basale ba signer ba pétition pour bazongisa ye. To ebité so eko simba to bi Afrique yana moma nango par rapport à poto. Et akufite mwana na gloire à Dieu et c'est ngona biso eza koyoka akufite. Donc certainement bat ba autour na bongo voix soto oui effectivement nde tozonga toyeba voix soto yokaki. Mutu wana pende kona azaki parmi ye pa kufaki parce que toyokaki ndenge la fille azoloba ou bien ezaka buzoba ya congolais soki eza vraiment buzoba nga na okamwa parce que mwana mwasi boyoka ndenge mwana mwasi azolela apesa message que leki nazaki parmi ba étudiants wana koka isonité à se suicider. Bon toyebi te yango bomoni toyelaki bino sango wana puisque ezaki sango ma pe toyeki kopesa conseil. Donc ce que je ferai ça na olongola la photo ya la petite na miniature to longola émission te parce que to pesi to prodiguer vraiment ba conseil moko wana oyo et ko sunga bato ebele. Ouais, excusez-nous pour ça. To longola photo ande ko na biso to luka image mususu to tia. Bref, bande ko sali pasi. To te ya bana kande nazoloba nyonso nazolemba te baboti. To instruire bana selon le Seigneur. Ndimelanga mwana oyo ba éduqué kati na bonzambe a se retrouver na maamboti. Je sais de quoi je parle. Nzamba ko sarate et il est capable. Dans la Bible zolo ba instruisez vos enfants selon le Seigneur parce que ba yebi Bible parce que nzamba yebi ke yango nde muto sengeli na vie ya mwana. Mama tia rigueur, papa tia rigueur. Zala dire la kisa mwana nzele ta moboti a ko simba te o ko sala te a ko lekate ko kendete. S'il faut bêta film, Bible ezo permettre. Mais selon le Seigneur, donc équilibre zala. Kobosa na bonzambe te, kobosa na prière te, kobosa na kolekisa mwana nzela ya nzambe te e ko sunga ye makasi lobi. E ko sunga nous autres là, soki to nimelaka Yesu te na bomwana lelo oto ngato zala te poto ebisa bino makambo. Lelo to ngato zala te en train de servir Dieu ou faire ce que nous faisons. Lelo tonga tozana ba vie oto ana ngote. Tam soupon serait déjà mort. Na ba famille to wutia ba réalité belé. Na ba bikolo biso to bimeli oyo. Ba mbisi ya moto moko. Donc une fois avec action.
nzamba malamu à 16 ans déjà lobi oyo fona zoyi sinote lobi mabe. Et on est là à cause de Jésus. Yango na l'action de nzambe eza avantagé muto kosa yote. Muto kosa yote. Banga nzambe secret à réussite ya vie chrétienne, c'est la crainte de Dieu. Honorer Dieu. Ko banga nzambe zane ko tosa ye ko sala o azo senga. Mabe boaka to pe boya malamu ndima pe salela o sepela ata passe yango 10 ans o tatola nzamba za bien. C'était ça pour aujourd'hui les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours continuer au Pesatoli pour na lelo to kosuka awa. Merci beaucoup à vous qui nous soutenez, bon partager balia na biso et nzamba ozanga te opambola bino et bon s'abonner massivement. Ezalaki ngai wabino la grande dame, mère Dorcas, la pote de gentil. Oui, nazan toma bato nyonso, na ba pagano, na ba nzambe. Car pour objectif moko, lole tonda, li felo à la dépeuplée. Quant à moi, je vous revois prochainement, que le Seigneur vous fasse du bien. Merci beaucoup, à plus.